Merci na bande konanga so ba congolais wa pesika bozwami na émission na bino bitambola tambola na KMB News ezali chaîne efongwami na mona mboka Jimu Kendi oyo ayebaki kokanisa makanisi malamu mpona kopesala bino basango. Lelo nazane sengo na émission na bino bitambola tambola ya kosepela mobu wa mine nde balobaka 4e anniversaire ya commémoration ya liwa ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba papa na biso oyo atikaki biso na nzoto kasi na molimo tozana ye na vandi mo eteni ya minute ya silence pona kokanisa molimo ya papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Merci kande na lobaki tozongi lisusu na plateau ya Hervé Nzaka Nzaka oyo atsenga na bino tozala en live parce que baza baleki na ngai ya sika na message na bango te bo bazosala nga na zala nayebisaki bino lelo na koyebisa bino seke to vérité ya politique ezo marché lelo ndenge tozoyoka lobi maponami kozala wapi pai na ndako ya maponami ya baotodelega bango baototinda bango lokola bakambi ya mibeko otobengi bango ba député national wapi pai lobi bazobenga Joe Biden papa na biso mboso papa obobenga Joe Biden muto amakanisi ebele oyo na nouvelle classe politique oyo alingi kosangisa ensemble wana lobi boka makelele zate na komanda oyo babengi Dede kombo na nani Jean-Marc Kabund azali oyo boyoki abuki ba barrière nyonso ya lokuta ya politique ya Congo. Jean-Marc Kabund aye na vision ya politique ya sika soko ye na ba intérêt na moko personnel. Jean-Marc alobi intérêt ya population ezate akokanga yo catch pe anyati nde to nyataka satana nazo pesa ku chapeau parce que nga penza personnellement to nga moko na bomoko na nga boye na bandaki koyeba ete tango na découvrir Jean-Marc coup chapeau avec des fleurs tozoboa ke là to symbole liboso ozo tala vision en Congo ozo tala kolobe la vérité finira à triompher, la vérité blesse mais ça soigne soki ezalaki yote na vent wana ba mabunda ba yelaki biso loyenge mais lelo peso kende kozinda lobi na bete histoire muke lobi jeune moko ebisinga bi azwa 3 fois ndoto ya Fati Beton alobi alota tozo kende belé ya bato na libulu moko jeune wana ebisinga lobi na Don Bosco tango naza kotambola na émission na bino bitambola tambola alobi alota ndoto pendant na journée moko 3 fois tozo kende na libulu bato ebele ne tokendaka ba marche de santé tokomi libulu moko munene nazoloba ndoto na ngate donc ezalo kwa flatterie jeune moko soki témoignage ezali na koya na ye awa na yebiye na koya na ye ye moko kolo ndoto ako expliquer ndoto na ye alobi aloti tozoke na libulu moko dinda metango toye bakuti Fati Beton atelemi mobimba na ye ndoto na ba camarade ne ba témoin ki lobi parce que tozali ko sola masolo mboka na bana mboka ba congolais nyonso o tozali na bango lobi alobi amoni Fati atelemi toko elisu na libulu wana te ponanga en tant que diociste munene moto yebi ko discerner alobi za vrai ndoto parce que sans Fati Beton lelo metokwe metokwe na libulu mona mboka Fati azana bilemba opesa ba fleur bolimbisanga ezali sese munene parce que soki tolandi bande ko na biso ba kulutu Martin Fayulu bomona esika mbrouillé ezali tokena na machine à voter baboyi wana toza côté ya Martin Fayulu tozo betele maboko parce que na mona ka lokuta nde primaka nyonso na Congo muto lokuta tolandaka mbangu mais muto bosolo tolandaka mbangu te faut zo ata pona ko discerner ou bien poko mafane nae ba même biso na machine à voter alobi te sa machine à voter dernier jour va ba élection ka jour moko va ba élection alobi non avec une machine à voter ça va résultat bi ba kopesa ti lelo akangama ka neloko na moko eza lokola moto o azotambola na vérité te moto azotambola na lokuta ezalaka na makolo mikuse vérité aka na makolo milaiti nde tokomi na Fati Beton lelo tokomi komona ba changement tobayaki soki moto awa ezalaka na ndako ya président Fati te soki moto ezokabola lelo ba embouteillage ezali su te ndenge tozalaki ba caméra ekiti ya ba Hervé eke kolukilaka biso ba esika ni ba embouteillage eza 5-4 dito tobanda otelema ki boza na embouteillage boza bloqué moto ya ville banda longwaki mbudi banda longwaki seta po akoma ifa longwa 4-5 ba embouteillage bandi ko diminuer tondimaka pe bato lelo soki moto ekomi oyo leki na yo ezo facilité ba voie secondaire na ba
ba voix normal non to respecter ba konza mboka bana mboka na lobaki kaka lobi boyokaki toyoki na ba radio na ba chaîne ya télévision bande ko moko balinga ko postuler comme grand frère nanga kuluto ebi kombo na Likonga azalaki na comité de sages oyo bandaki ko préparer comme bureau provisoire mais lobi na oki ke bake likita ya bidongolo miso moko kande tozotelemela makambo yango bakomi lisusu ba opposa o mapona mekoleka lobi eza mapona mamalamu te bango balingi tozonga yaka nsima po soki balobi boye babondeli bango kulutu wana Likonga na mona azwa ba motion ebele kati na sena wana mais suka kaka babimi libanda ba arranger ya zuma mbongo na he grand frère totika ba bantu azwi mbongo na histoire wana evandi akozwa motion ya bouture na fin te ya bouture na eloko te azwi ka mbongo na ye bayokani eza baje na bango basalaka grand frère Likonga asala organiser ba élection na sena wana azali na seni na ndeko ngwe mulundu azana kasho ba organiser ba élection ya azalaki vice président ba élection ya 2011 apesaki biso résultat au peuple azelaki te eza makambo ya lokuta bakendaka wana mpona baintérêt na bango personnel basombi bamapango na bango na poto basombi biloko na bango ya bien bamituka bazotambola peuple balobelaka azosouffrir mes frères bandeko na nga basi mpe mibali tokomi wapi tozokende wapi lelo tokomi na clarité ya makambo na bosolo ya makambo na pole ya makambo mpona nini balingaka kokosa biso tout le temps opposition lelo ya Congo eza position ya miyibi ya lokuta balukaka mpona bolamu na bango soki ezalaki opposition lokola ya États-Unis lokola ya France Congo elingaki koavancer bomoni sikoyo Faci Beton akorige opposition ezalaki fo opposition parce que ndeko Faci mpe ota na opposition toleki na maponami alongi tokosi alongi te mais lelo eza kaka ye soki nzambe aponi motu yo nani okoboye epuis nalingi nayebisa bakulutu na ngai ya Congo nazomanke bino respecte en tout cas avec tout le respect soki nzambe apona yo te ata oloba ata owelela pouvoir parce que toute autorité vient de Dieu nalobaki eloko autorité nyonso so nzambe apona yo te okozala lokola Esau oyebi Esau te na Bible azangaka bokulutu azangaka bonsomi likolo ya biloko ya mike bolingi biloko ya mike kopesa bino valeur te biloko eza kohonore bino te biloko ya soni bakosi o Faci akei na baconsulte na baloge non tomonaki Faci Beton ntango azwi pouvoir adédie pouvoir na maboko ya nzambe na bonne année oyo ya 2021 mes frères tolinga bato bandeko nanga mibali oyo bosala politique ya lokuta bandeko basi mpe mibali tozala clair tozala sérieux Faci alali na veye bino bolalaki na bandako eloko epesi nga bomona leo nabima na TV na mopanga ya etumba mpo na Faci eza faso ya kolingela bonzambe moto nyonso alingaka nzambe asimiliaka amikitisaka aza kosirabese na kati ya baveye azobanga korona te me bino bolalaki na bandako aucun sénateur député moko te ya makasi oyo ya mboka oyo tomoni aleki na église moko songolala na population abondela mpo na mboka na ye c'est une autorité établie par Dieu posaka na Félix te topesa ye maboko bandeko na nga lelo nasali babase ebele na Kinshasa oke nazoleka na base na nga ya les enfoirés GDO baleki na nga ebele wana ingénieur bana mayele balobi non yaya tokotia maboko na eloko bandi korevele biso abangiloli GDO nabosani bino te bosoutenir Faci Beton nazoloba te mpo na flatterie mais yende aye kolongola biso na yiki na kokoso na boulon bakangaka Congo banotable ya Congo balingaka avancement ya Congo te naza meme na histoire ki lelo il faut Faci Beton aza descendant ya Simon Kimbangu faut to respecter bakonzo bakufa mpo na mboka bo batangisa makila na bango lokola papa na biso Simon Kimbangu naza chrétien il faut na honorer œuvre papa na biso Simon Kimbangu parce que abunda mpo na lelo tozwa kimia lipanda mais ntango wana bazalaka na basungi te ntango ye akei nzambe alobi na kotika te atindi Etienne Tshisekedi aye atika baracine ntina génération na biso toza badescendant ba sévère corps volontaire républicain eutaki na Etienne Tshisekedi na litoti Etienne baélimine bato wana Etienne atikala ye moko ngwi nzambe asoutenir ye mpe asoname lelo tokommémore date na ye toza kosepela boni mokolo atikaki biso nde tozolobela makambo oyo bandeko na biso ya Congo tolinga liso politique ya lokuta te bajeune garçon nali bosala babase bobenga biso toza na bilili toza na bakamera tokoya tokozwa baevre na bino boza na baevre sociale tozelaka te ka président mpo bakomba balabala il faut président
ba politicien balobelaka ba peuple bazwaka bambongo na bango comme ba député wape esika basala ba donc nazwaka mwa 4 000 5 000 dollars na longola ta mwa 1000 oyo na kotikela quartier bavotaka nga bozomona teke eza distraction nga nazosenga na peuple congolais tozala surveiller mboka na biso eko avancer nalobi teke nazoyina bakonzi meme na este kuna po bitumba wana esila il faut tozala ini bazwa bakonzi oyo baza capable bakonzi oyo baza mesale te ki oza na dossier moko boye na barapport soki ebele osala bacrime badétournement non barapport mampingi wana barapport mampingi oza kuna ozowela oke na tete ya la police non biso tolingi na la police oyo akoya na bainnovation ya sika na la police bapesi mobeko arespecte tozosalue ndeko na biso Gentini Ngobila nga soki moto abandi kofinga lisusu Gentini Ngobila oyo autaki na obédience boye abandi koseredike ye moko na conscience tozala surveiller kongo ekende liboso oyo nyonso akosala kosantete na baordre moko songolo peuple akosancharge na ye nga nazoloba en tant que citoyen congolais fils majeur ya mboka oyo bandeko na ngai tolongwa na boyingi tolongwa na molilo babombaki biso vérité tozwa mwinda totia liboso ya mesa mwinda babomba ngo na se ya mesa te mwinda batiaka na éclairage mpo bato bamona yo tie mwinda na se ya mesa eza lokola bapoliticien wana baza bato ya lokuta bandeko na ngai bisika bozwami na ozanga te koremercie bino nalobi toza na bino elongo naza na espace ti mokolo yesu akoya oubien ti mokolo nga na kokende 10 à 20 ans faci béton oyo nyonso bakoloba selon mibeko bakopesa biso na mboka mpo na avancement mboka tokosoutenir ye bandeko na ngai enfoiré GDO bapesi na ngai GDO esika bozalaka na baenfoiré base Rwanda oyo bolobi na mbudi ke bokotika faci béton te bandeko na ngai ya badara bandeko na ngai nganda sese bandeko na ngai ya kinkole bandeko na ngai ya maluku bandeko na ngai ya bibwa to soutenir faci béton bisika wapi bozwami bandeko na ngai kinga bwana point chaud bandeko na ngai bale lokole na 11e miri bolobi na kotambola na rond-point ngaba bana mama Jeanne Ngbo bolobi boko soutenir bana honorable Jeanne honorable honoraire napesi bato nyonso balandi nga lelo merci napesi chef nanga direct Jimmy Mukendi o asali chaîne yo po bolandaka nga napesi merci napesi ba cameraman nanga nyonso o bazosala nga na zala Hervé Nzaka Hervé Nzaka bandeko nanga nyonso napesi bino mbote nabosani te mama Sylvie Bongwangela balobi mbalo eza pouvoir na biso bozala makasi bosambela mpo na président ya république bana mbudi babengaka papa na bango Bongwangele bolobi ye bokopresente pa mokonzi ya mboka likambo na ye nzambe asala tolobi il faut bakonzi o peuple azoyoka bango mpo olobi kongo ekende liboso napesi mpe madame na ngai esika azali mbote namona na ngai Mailor leki na paster Mailor napesi paster na ngai Léon wapi esika azwami na mbudi paster Léon ateyaka makambo ya solo paster Léon napesi mbote bosambela mpo na mokonzi ya mboka bosambela mpo na bainstitution lobi mapona mekozala na mboka na assemblée nationale to soutenir losambo eleka lobi na kimia kino ndenge kongo na biso ezotambola kino mokolo yesu akoya merci na bandeko nyonso napesi bino merci